que mon papa joue à l'obélaka ma vie privée bateau, c'est désabonné. Oyebi que mon nasa que c'est sa côté, c'est désabonné. Awa, ma bengango RTNC ya ma page. Bandeko, le na yen affaire Papi Mboma. Moi si ya Papi Mboma Mani Lola. Jessica Bakonga, je t'appelle ma petite soeur. Jessica Bakonga, c'est une petite fille. Il y a Bondal. Jessica Bakonga, je t'appelle. Joël, il est là. Azaka 9 ans, mamie, il est là. Je t'appelle. Papi Mboma, PM. Mamie Lola, je vous appelle. Bandeko, bato boyaka, nene yoko ba vie privée bato. Papi Mboma yaba qu'une fidélité à moi depuis le 13, lundi le 13 février. Bandeko ni yezoleka. Jessica Bakonga c'est une fille de Bondal. Ou avant na Bondal. Yena nous Bakonga bazotanga na UPC. Na IPC kosa yana nous Bakonga na mwasi ya Papi Mboma Mani Lola bazaki classe moko bazaki ki camarade du groupe bazaki bafia milliers to benga bafia milliers ba yidika bafi wana o IPC o bayoka kate ba mala tête wana eyaki kosa Jessica Bakonga fi o mona che bota na ba Miss Vodacom azaka na Miss Vodacom. Après Miss Vodacom, ara okuta na mobile ne o Joël il est là. Parce que ça ka Miss Vodacom na cousine nanga azaki fi o azako ya ti pa la biso. Jessica Bakonga po okuta ngana après Miss Vodacom baninga msu bakoma loyenge ya zu mobile na avanda mwana avanda kimia avandi mba moko libala mba moko zemba o baboti mwana. Moi ça Papi Mboma za la grande sœur na parce que za camarade ya yana ye. Na mariage ya mwasi ya Papi Mboma na Papi Mboma moi kitoko bomona wana ya mukie wana eza mwana ya Jessica Bakonga parce que bakoma ki famille. C'est depuis 2019 juste après mariage ya Papi Mboma na mwasi na ezaka na 2018 si je ne me trompe pas. Na 2019 moi ça Papi Mboma banda ko tromper Papi Mboma na mobali ya petit na ye ya petite na le roi Jessica. Depuis 2019, moi ça Papi Mboma trompaka, Papi Mboma na Joël il est là. Parce que Joël aza cadre na banco FBN Bank et ça raba côté ba 24 wana. N'habite sur longo ça la kuna mazara ko ça la kuna. C'est depuis 2019. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala. Pokuna mapangu nyonso za ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paie location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent et tandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tube un hôpital pour la nini. Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause ba solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe, nous sommes disponibles pour nous avoir des solutions. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Mapango nyonso ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala no de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Mapango nyonso ya koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapango nyonso ya koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna
mapangu nyonso eza ya koteka sans exception kodute te nde yebino mpe eza ya koteka juste quelque temps après mariage na bango nde mwasi ya papi mboma koma kotrompe papi mboma na mobali ya petite na ye babimaka eya kosala Jessica kandi ezaka basi akoma mona bamessage ya neti ya grande sœur na ye na telefone ya mobali na ye eyaki kosala nini eloko Jessica asuspecta mani lola akenda aya Dubai Jessica azofuye telefone ya mobali ne amoni ke mobali na ye atindelaki mani $4300 ayokoya bamessage ya babebe je t'aime et tout aikoto mobali ne likambo nini ya somo boye mani aza yana nga za camarade yana nga za baya oba moninga nde nazokola ti tolinga na yo ti na libana na biso mani azala na libana na bango mwana biso muto azaki bana na mikia mibalo bapesa soki ba fleur soni mobali boyebi kande mibali babarati na basi limbisa ngai ezalaki kaka lete ezeli nemebi bokomi bami mokolo aza nde camarade ya nanu na biso yo naye bokomi bacamarade mokolo nini mobali akonveka mwasi aboma moto mwasi akoba ya moso asimbi telefone ya mobali boye akokuta bamessage ya mani to ya mobali qui ont déjà bien arrivé à la maison. Oh, c'était bien passé hein? Oh, tu étais au top. Donc qui c'est que salaka moi salaka na mobali na je dois ouais makambo na kosilika moi ça ya kobenga mani abi yaya makambo ngana omona oyo non lui expliquer est-ce que yo oza libana yo na libana nga yo pire sœur nanga ba message ngana so mo na téléphone na mobali nanga oya yo na yebisa mobali na lengba ya kuno sanga nini mobali na yebisa mo ga webi mibali a convaincre Jessica tu ne verras plus ces bêtises et si bandeko et continuera kaka Jessica aussi ma téléphone mobile boy Jessica zo mususu a craqué abenga papi mboma yamba te mobile papi mboma rappelé mobile na ye azui téléphone a baratiner moi ça supporter et comme ça la nini Jessica continuera Jessica a lembia comme une souka parce que ba photo ba message Jessica comme le bango pas camarade ya na ye on va ça ba mis en commun baza ba camarade ya mani ceux qui ba camarade quand tout de bon y mon cause courage ben ngati poani boti kila makele makambwana tant Jessica est compétente le abina oyoka lisusu te en tout cas pour la vandisa papi mo na yebisa makambo moi sinazo sala camarade na bango moko abengi ye abandi kosola na ye yazui un camarade ngonzo camarade ya moi ça papi mboma abengi also anaye azo enregistrer moi ça papi mboma e ko avouer oui ça fait un moment dans sa kana Joël boye po papi anéglige kangai papi ce qui to soigni alobaka na ngai que abayanga ka pona zemi po déjà botaka liboso. Donc ceux qui font la zemité, avec papi na se sentara na po na ngaite, azalaka na ndakuté, azongaka à 2 heures, à lobby par camarade, d'entour les camarades na salini, azaki ko enregistré. Aussi ces camarades étant enregistré, azongoni atindeli Jessica. Jessica mena mobile na ou et peli mototi. Donc tout ce temps ngai nazaka na mani entre bomanga bobanda relation depuis 2019 Jessica bandi collège Jessica bi en tout cas na kokaliso souté il faut papi mboma yeba ke moi si na ye ndenge ngabe bisanga libana ngai eloko nini o yako tiki pa mobile le po yako anda mobile na ngai Jessica ayeko benga papi mboma le 13 c'est matin za ki journée le 14 Jessica a combien papi mboma le 13 à 8 PM na besoin de solo là maintenant ils sont on a besoin de solo solo il y a conférence à conférence na bi conférence il y a Manu na Joël papi mboma ok ko s'inquiéter parce qu'il dit que bah comment le la famille
abisi ok zela er moko abisi moi si ah Jessica Benginga mais la moni humeur na eza vraiment bien té abi aza besoin to so mais la conférence ango na konsola ngo photo za na yo na mobali na epoza makambo koloba manière ça pour répondre a été nga nde tosali mo discussion mo mais je veux gérer ça papi mo papi atiki na ye Jessica ekobenga lisusu papi mo mayambi abi ah Jess. C'est quoi les problèmes? Jessica le misela, Jessica kotisi mobile na ya kotisi manu. Mobile peut déjà avouer qu'il veut une bande basaka avouer qu'il déjà pas Jessica limbisa ka tour liboso, alimbisa tour mi balé Jessica tour mi satalobi na ko lisu souté. Ba photo boy, ba vidéo boy. Donc au couchaka ne sans préservatif. Bon moi so yaza malade na eboye langa. Et le que bang qui Jessica ngona Jessica n'appelle conférence, ça veut dire que ça papi mboma. Na matoi ya mani moi ça papi mboma. Papi mboma na moba Jessica. Garçon wana Joël il est là. Avant dit ko ebisai. Alors bi ya papi. Ndazo lo baboy. Moi c'est non manu, juste quelques mois après mariage na bino. Akoma ko bimana ya nga mobali depuis 2019. Akoma ko bimana ya nga mobali. Ba coucha ensemble. Na mona ka ba message na bango nga moko déjà na yebisa ye na tina ba tuba yebisa ye Joël a appelé nganda ike et ko se répéter lisusu te mais na lembi papi mbo matike ko akizengi moi ça ninga wanga na boye Joël a zut na Jessica zuka enregistrement au camarade moi ça papi mbo ma enregistré qui mani donc mani avoué qui ke abimana na Joël depuis 2019 Jessica donc pour atindeli papi mboma azuma message nyonso kutaka oh manina Joël bakomanaka pour atindeli papi mboma azuma photo nyonso nende bakomanaka c'était bien tu étais au top il y a le repas kitoko l'autre jour tu as fouté aujourd'hui vraiment c'était papi mboma tire lokola kizengi na soni wana papi moi Jessica s'il te plaît je vais gérer ça et bima na réseaux sociaux parce que milliers d'engayi ce qui bimi na réseaux sociaux milliers de Jess laisse-moi gérer ça papi moi avant d'ici mani avant la manité avant d'ici mani moi et toi c'est fini mais local le boté ninga mwana tu as deux choix. Ou soit on préfère au refaire vie na yo awa mais na kimia papi a joué le baboué depuis lundi papi on s'est retrouvé na hôtel de la Gombe et ça y a camarade na Manu Samela ça veut qui à boire à caille papi a kangi c'est clic et c'est clac atikeli Manu ndap akani se click et se claque atikali maninda Jespe alape mutu yeba beti solo azape leki pour ça kamada leki na nga merveille dali kambuda ata mo etamboli ngape la mo na partager la vidéo mo le ka communauté bon raté yo fete ba mama batman beso le ka yango wana banda lundi wana eloko choqué papi mboma eloko zo choqué papi mboma que moi si na ya ndaku bebi se ke to yebisa mobali na aloba ke osala nga nini pe depuis makambo wana elekaki depuis lundi ti lelo ata membre moko ya bafamille ba mani ebe babengi papi mboma te nde papi azo se poser ba problème bon débarras to ba poli na bango gel pour jeune on a la possibilité au moins nous on a les chroniqueurs faut ba tolo ba sponsor mais jeune penza ma possibilité donc mani pa lobby ça la explication ngai na zaboy na ko tia na ngabi do audio wana pour que Jessica lobby la zelana pour que sopande papi mboma
et qu'on se prenait papi mboka po moi si penza abi papi mboka considérer que te mi bali pe à tous à star soko bali pose non na bon samwinda papi mbo ma PM baba la moi si te po za zemi na o po eza malobo yo moko oloba na moi si ngana yoki audio wana oh moi si no moko opesa explication papi mboba baba la moi si te po ana zemi na yo to déjà obotaki obale kaka po za zemi no mais yo pena mani bo umela et baba la moi si te po za zemi na o parce que mariage est un engagement. Moi si pe papi non ya biso vérité mamou moi ça lobby mamou mania lobaki au finga kai yo mo pe kindumbe leki a se sentaka moi si te pana yo oloba na to bala na mawa poza gina zemi siko okotaka ndaku 2h obimaka 11h et vie papi obondelaki Jessica aloba te pe kosopa yo po moni que tout se paie ici bas raisonner combien de basi ya mabala oyo bimaka na bango omoni ya yondo kangi bisako ki hôtel de la Gombe Vanda, moi si nous avons mabe, tu condamné. Ndeka balobaka le karma existe. Combien de basi à ma bala? Combien yo sala bilan? Combien de basi à ma bala? Oh yo, o tshaba ona mbetu na yo. Oh yo kushana bango. Po omicha star. Ma peta bango bakakako, mais otala ratate ke baza basi à ma bala. Combien de mabala bat oh yo détruire? Combien de mabala bateau yo baby, combien de foyers yo au déstabilisant. Donc ceux qui manient le lot à sali au bongo. Petit le famille les obenga ote parce que tika ko respecter moi na bango te. Mani ma belle ya sali. Eza ko bimana mobali ya pire petite na ye. Ko bimana homme marié. Pe homme marié ngo ya mobali ya pire petite na ye. A sali mabe noki okote la manuité mais au fouti oyo lonaka oloni yango trop osolaka na mutu mais o récupérer moi si na ye na CC oloni yango trop et fouti yo okoki te okangi bisaka oko se retrouver dans l'hôtel de la Gombe papa Manu Salmela camarade yo po yo pe o détruire ba foyer bato bana mususu lelo na ba papa mama ba kabona parce que papi mbo ba mo bolé kaka na banda bo ba peso ba mai o coucher na ba basi wana au monde ba sali moi no après 6 mois ya libala abanda retromper juste après 6 mois donc elles ont trompé moi on a mis nos bébés Joël la fina ke ba nyonyo et moi mani wa mosa ba mo o katara sanga bobanga te ba filo yo poza no kufia mobulu pe bino nde ba kata ba sanga wana nyoso po si je me trompe pas bobanga na ba 2018 so 2018 donc si moi naza bébé ba 2019 moi ba une année yo kendara no coucher la mobile mususu bokoma na mobile mususu ok si papi mboma soni bomoni ke mibali etolo mweze lo côté boye ba ko chérir basi na bino boye ba ko pesa basi na bino temps boye ba dialogue na basi na bino ki star ezananda koute yo star tande Joël garçon moya français à ta pantalon tu sais na sopio 2019 20 21 22 23 asali 3 ans et demi na moi sinao
lolendo nini papi mboma nde to boita to monoka iolela mama e iolela mama e iolela mama e poso mo sanda asale kobo la kisi ke mobala za incapable moi dans la santé bien te bon moi dans la santé bien de nini mani ekobo kuna ke Joël la simbi kuna papa mo bakilo simba basa bata mabala basa batu de azonga ka ndako 3 heures famille a mani pe ba bobenga bango yote décision mo ka ozui so po ozonga ndako ka yo so ozonga te so po baboka bwana ka yo po mani pas se retrouver na été mais mani pe na kindumba ngoyo banda osa depuis pe c'est pour ozana ofia balabala wana obula ya ndako bafia bakope oyo babengaka babengi na braza okatisi braza mais okenda classe koloba français fia kasa vuku kuna na bakindumba na openza osali yaya kaka mosa mobali ya pire petite na onde aza elengi mpo aniki motema mabe boye de mobali ya pire petite na onde gu oyo omoni fo yozwa ka ya Jessica na bakindumba nyonso yozosa wana mpo ani te ozwaki ata mobali mosusu yo mobali oyo monika ozwa Jessica tika mobali ya Jessica mani akindumba ya yo na ya mobali na papi mboma boluka nde bosisa ngo tika mobali ya Jessica tika mobali ya Jessica tika mwana abali na mobali na ye tika mobali Jessica bandeko ponga umela te ma live na umela te bato boyaka nene fionto oyebi kolinga makambo bato te se désabonner na page mambo eza papi mbo makanga bisaka papi mbo maboyaki eyebana mpona soni mpona ndenge mibasa bato ekosopa ye mais Jessica bakoki na ye te ebimi sikoyo ebimi moto ya bato ke nene ayo bavie privé ya bato mais nga sikoyo nake kolandela bino basima makasi lisusu mpo ere obutu mwana falana lobi nakopesa nakobakisa bino badetail mpo nakolala te merci periki kitoko natiki wana ti bofingaki yango tro natiki wana donc mambo ezoleka na communauté eza yango oyo mwasa papi mboma asopi papi mboma peut-être pe mwasi yango pe azani na mibali misusu oyo nde kaka aza mibali misusu poza nefi ya mobulu te mibali mosusu ekeka epo Jessica nde ayebi ye ya na ye yango anakange na mobali na ye papi penza omoni ke banyokola mwasi te mwasi aza yuma te omoni te nde mande asopi yo ese yo bamanioko yo sopo asopi yo ebambi yo vie modèle osopani mani oza mabe osopeli biso vie na biso ya boga butu ela grâce mani ya makambo ezali nazoya na obengo makambo grâce mani ya yebi fie na mobulu alinga mpe mobali na wana ti oyo IPC de makambo ezoleka yango JR na bloqué, on peut JR na bloqué. Donc comme si comme makambo Aden yaya Bertina Wembo na boy comme ngam na kota makambo ba moi c'est déjà moi la bébé makenda ba nyoma pilo bangela bana te maku Stéphane na 5 ans mais bon na banga nyoma mais yo moi na bébé nazela mwana kole akama monene onakoma kobanga Stéphane azwa sanga domani yozwa obanga lusanga te
biso ba mongo to banga sanga mais mani yo banga sanga te na mwana papi mboma okenda no ba nyoma yo wato papi mboma finga ko kuna nyema na balo na mowa yo pota ke ka bita so boy nyam na na joli lela la ngai na shanga Barbarita mukulu Keliane Barbarita mukulu makambo ezali grâce mboko grâce mboko na ipesa oyo biteke mania zaka bula oyo bit ayako linga mobaya mwana ya Jessica mwana kote na bino kuna ayako linga mobaya mwana na bebe na maboko nazalaka mwana kole akamba monene nazalaka fano akola nakoma kobanga Stefano azwasanga nga mongo 100% mungana nabangela Stefano sanga nabala te lopete ya mosapite na obangela mwa sanga yo mani na mwa bata papi siko abalobi yaya bino mwa basota baso wape na zeme ya papi me mutu nsupa mwana za Mani wo Mani aboti mwane Mani tata nanye Est-ce que ça moto ya miko tope moto ya Mani wo loba bien Mani wo po so mona bébé o banga te ba nyoma yo bon mokumba mutu mususu participaki mani aboti mwane mani tata nanye est-ce que ça moto ya miko tope moto ya Mani wo loba bien de toi be makambu eza na communauté makambu eza na communauté na mwana bébé mania kendaka joela nyoma ye wala kosi oke kilo ola si mwana kwe yo na joel bo nyoma na miso mwana papi mboma bébé Mani, makamni yo sala mwana godi chitala ya Pancho Panda tope moto ya banki gas mboko na ngai gas mboko makamisa communauté yinzi communauté yinzi ndeza boye waso mani abisi papi na 5 kilo wakutani mwaka na bagomba wa bakati te ba wakenda gomete ya kinkole bazimo wa papi mboma bachie na coin baminyo mami kati ya mbeto wa nyoma makambo eza somo papi abe abalaka na mawa na zebi wakutumaniko wana te na voice wana j'espère que ngai oyebi ke na ngamba je te muta sanga wa ba fi po nga la ka mamba lokuta te nga na sekandi na maxi pipi na mungwa me na ka mamba lokuta te femme caviar wana ya Laetitia ya leta mavinga makambo ezali ya donc ibandeko buto lelonga azolala te azokende à la recherche nazwa liste nyonso ya mibalo mania bimina bango pendant le mariage nazwanga mania moko ebike nazwa tola batankome tale ebele dona butu lelo pesinga musala mani kindumba no pesinga musala Angèle lo na kola te
na bonde amwana wa où est Stefano Alan na ndo landela via loko angazo na kota via mutu landeli via mani landeli lobi no liste mi bala mani avant le mariage pendant le mariage donc ex no kozanga te ye so matière exact tindelanga bébé tindelanga naza voilà Cathy à nous revoir bato boza ba matière numéro na eza plus 243 9 97 98 27 63 oh ya sivi bon oh ici miri bi makambo eza babari ta mukulu makambo communautaire